Salut tout le monde, ceux qui nous suivent partout dans le monde, c'est CongoSuisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre moine, votre sœur, votre star, Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Le lot Tokiti précisément na commune ya Kasavubu. Ah bozomo toza na marché Gambela. Bipa wapi ba bijou ete kamaka ya cher, bipa ba argent cher zo te kama ya talo, o ba to balanga banze bo Gambela nde Gambela. De Congo Suisse yango nde makambo ekiti awa pona kotuna point par point na mutu moko na moko aloba pona année passée rentrée scolaire ezalaka malamu to ezalaka ndenge nini par rapport ya rentrée scolaire otokoti mbongo na maboko ezali te batu bazoteka te bakaye ezoteka mate basak ezoteka mate ba uniforme ezoteka mate tosuki wapi oh Congo na biso tozali wapi yango tozoleka totuna point par point na mutu aloba avi na ye toleka à suivre. Bonjour maman. Bonjour maman. Okay, maman tokuti na kati ya marché na yo. Toza wapi? Marché Gambela. Na kwa sport kwa Ethiopie. Na commune na Kasavubu. Na Kasavubu. Okay, maman tongto yeba rentrée scolaire ya 2018. Na rentrée scolaire à 2019 tozo kende 2020. Nini vraiment eza malamu? Bon, rentrée scolaire à 2018 eza kitoko papa ya 2019. Na ndenge ni? Na ndenge etekeli. Donc banda toye banda tonga koteka ezate ba parents ba somba biloko te mbongo na maboko abatezate donc ti siko to za la gouvernement yebima mais tozo teka te donc parents soka ya tunika eloko aleki banda toye to tandi biloko banda tonga ti poko tozo teka te ti lelo to komi le 21 septembre ezaka ero tozo teka ba kilia bazo kote bele tozo teka mais toye banda tonga ta saki mo tozo teka te tala biloko ndenge vandi boto tala na biloko koteka ezate. En tant que maman femme commerçante, ozolo bani ne pour la likambo rentrée scolaire oh. Yango na zoloba mokonzi mboka Félix atela biso likambo o gouvernement na nebimite. Babinisa gouvernement ba para bazwa mbongo bazwa msala biso to teka peto zo isaba na classe. Siko ba na biso ba zo na classe ndeni to teka te to vivre bien te. OK, merci maman mokolo malamu pona yo. Merci maman. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Maman to kuteli boso ya mesa nozo teka ba cahier ba couverture. Toyeba année passée boteka ka malamu pona rentrée scolaire to année o eleki vraiment. Vraiment au mois kutu année passée année au tala biloko. Banda to somba biloko mouvement ezate koteka ezate tozoyeba te soki ezandeni de opposition de wende ezate batu do lelo le 21 tisiko do position ezate ata biso moko comme ko sala biso passe vraiment tozoteka tala biloko ndongo telemiawa au monde ata kriya to fandi kaboy to teka te to yebite se position zandeni so pe année o so ba pa ba otanga te to yebite parce que to sala biso ba l'entrée mais tout vraiment to kokate en tant que femme commerçante na kati ya marché Gambela ngolo ba kia otie ba biloko na o cher to faute ka ya gouvernement biloko cher te eza faute ya gouvernement eza ka ndenga to tekaka ba prix ka ndenga to tekaka omoni donc koteka nde ezate ne ba para ba yaka ata couverture oyo eloko te na couverture oza ko tout cher te basaka ba kaye ba prix nyonso ezali kaka nde to tekaka mais changement ezate koteka ezate par rapport ndenge ba nde to tekaka liboso. Mais moi, je pense que l'entrée scolaire, l'autre vraiment ezate. La rentrée scolaire, il y a Fati, et ça m'a par rapport à la rentrée scolaire, il y a Kabila. Oui. Ndegeni. Parce que Fati ezate. Nous avons le 21 mais en tout cas, nous avons couverture, bakaye, basaka kaye, na tembongo na marchandise. Kabila maman bolobaki Kabila zamabe alongwa. Lelo Kabila longwa comme suso yazaki malam par rapport à l'année passée la rentrée scolaire. Boso moi te bobo mara gouvernement ngo. Maman biso to bo ma gouvernement te. Mbisela na côté ma ezochola. Ozomona ndaza boye. Biso ndo dozabo tozo se retrouver te. Ozomona tozo se retrouver te. Biso ndo dozabo ba papa ko tunisala ezate. Wendeza po biso ba mama. Omo biso ba mama eloko te. Tozo teka la musu na ngoza ke na defumbonga bata crédit. Na koti si biloko boye. Souvent na minute on azo teka te. Ozomona avancement exact par rapport on a toteka ba l'entrée scolaire. Oh kutu rien eloko te. Ozomona ata bano telemi ata couverture ba pamba yango. Omona basaka bakaye yango bakaye même yango. Babeki yango biloko yango. Me balati yango eloko te vraiment.
sikoyo vraiment tozoyeba te soki eza nini toteka biso balantre mais oyo eza l'échec ya balantre nyonso. En tout cas maman merci maman mokolo malamu mpe bonne journée na yo maman kosilika te nzambe akosunga eza nde pasi ezosala biso pasi parce que babiso mosusu bafond eza te nakokota crédit mo sikoyo ngai atie biloko esima akenda oteka nazoteka te sikoyo naoloba nini sikoyo pasi wana ya bomama mpo bapapa misala eza te biso nde bamama toza bacharge ya bandako sikoyo biso boye vraiment okoyebisa mwana nini epuis ozoteka te vraiment eza pasi fesalaka pasi. Vraiment merci maman mokolo malamu merci vraiment mbote maman. Oui maman bonjour. Ok maman pardon te dérange moke na kati ya marché à Gambela tonto yeba lelo année passée na année oyo année neza malamu na ba France côté ya makambu ya ba fourniture scolaire. Vraiment nakoloba penza o eza na bonzambe année passée ezalaki moi bien par rapport à siko vraiment banda tovandaki basengeli kunde nazala na sombi banda nateika moko ekomoko ma poussière en tout cas bameka nanu kobongisela biso ezangi po nani wana babongisa bakonzi po année passée toteki moi malamu mais année okuti ekomi susu somo tozokoka te na baekole mosusu bakomoteka bachemise likolo papa Félix en tout cas président azala bolingo moko na ebité ezo marquer nga façon na ye ya simplicité na bolingo wana amekana ko sunga biso côté wana po ba école batika na koteka su ba chemise na ba nini to koteka bien de nini eto ma ba oteka ngo ane openza kande bo moninga boy tala vide ezaka erombe batonda ninga ba osomba merci koyo pasi kaka il faut ya gouvernement to faut ka ya vente nde bozo teka botie biloko la bino cher quoi non gouvernement vraiment c'est totally bien. Ce ba meko futa batou ne bon circuler ba futa na sona ba fonctionnaire ba soda surtout ba soda ba fonctionnaire ce ba nga ba zimbonga bien et si biso to sepeni po bango nde mutu penza ba sunga biso so total ba privé te mais ba fonctionnaire kana ba soda mbongo nde vandi wana comme ba ozwa te passe. En tout cas merci maman mokolo malamu mpe nzamba batela bino. Merci vraiment. Mbote maman. Mbote maman. Okay, maman lelo to kuto na kati ne sika no tekaka. Ah toza komini. Toza na Kasavu. Ah toza précisément wapi? Na sport. Na sport. Na marché Gambela. OK maman lelo to yeba. Rentrée scolaire ya année passée. Na année oni eza vraiment malamu. Maman rentrée mbalo eloko te. Tozo teka te maman. Mbongo ezo sikile te. Tozo mona malonga te banda to vanda ki baklia bazate. Eza nini? Rentrée ngazande nini? Gouvernement ko bima mukoni pour mbongo sikile. Mbongo ezomona te rentrée nde tozo teka te. Mbongo mati komiti na 17000 eza nini nango? Bana bazonga classe nene. Bana kuna na école bana a compte biso ba parents bana 6e o to sala bana isusu to pesa ba compte. Président lo bake nini bana ba tango fele. To kele kuna to sala confirmation. Moi na tanga ka na école wana mais pas contre la 6e confirmation mbongo. Yango gouvernement ngo ezandeni. Bala bibi bo te ba keti cher ngomoni ezoteka mate. Cher te. Ba 12000 au kakol ba 5000. Ba 3500 ba ticket ba 3500 ba 12000. Bazo kakola te. Mama baza ndela makamba ba école. Surtout ba école catholique Tolembi. Tolembi na ndenge ni maman. Moi n'attends qu'à l'école on mais pas passé 6e. Yo parents qui ne confirmation. Au foot à compte. Tozo imbongo wapi. Ba au foot à bisote a to tekate. Ateke bino ba teki ba femme commerçante bo banda kala musalo na Gambela. Bozolo ba nini pona likambo yo. To lobi président ata la makambo ki président titi akoti to kozwa clé na mboka la biso to mona clé te. To kufi ndeko eleki kutindaka to zaki na Kabila. E komi pena pipi. Toza toujours na kati ya marché Gambela précisément na sport. Na bani bozomona bana Congo bana Brazza ba vie na boza na poto bozomona ba petit na ba onyo kwama. Vedi ba oli nyo ko na système muto qui a danger na se moi. Ah toza na déchaire bazawa balinga palola la micro la minio du Seigneur makamuka ya Congo sur TV et peseleleni. Mbote ndeko. Bonjour maman. Ah osali na kati ya marché Gambela. Nazoluka mbongo membo ezomona na te. Na ndenge ni mbongo ezomona na te. Banda Kabila longwa na bokozi mboke koma piaka fort. Tokomande ko yiba tozoluka moyen te posa ezopesa biso ka to yiba. Mais siko bazo kanga biso pona basuki mikambebele tozotanga te bazo kanga biso. Bazo kangela biso nini? Balobaki ne école ofele totanga mais ekomande
toyiba bakanga biso bapolisier bazonyokola biso bazokanga biso tosali nini balobaki ke tosanze bokonzi mpo mboka ezala libre sikoyo tozonyokwama zonyokola biso mposana biso bamema biso wapi so bazoteka Congo bateka solo olingi bateka Congo opo sikoyo bokonzi ya bien alobaki ke so tosanze changement de changement ekomi na Congo sikoyo bokonzi akoti changement eza te tokosala nini sikoyo ozolobela nini mpo na likambo ya rentrée scolaire oyo bon rentrée scolaire tozoloma ke babongisa mboka mpo biso nyonso totanga tozala bien mboka echange changement otanga wano lisu te natangaka te parce que mosala eza te okata classe na âge ni na kata classe na 18 ans o likambo maître John ok toke na mwa ngambo ya droit mpo ba moninga no pesa olinga palola mbote ndeko mbote mama ok tokuti awa na kati ya marché Gambela osala kope nini bon nga asala nga chayer nauti Congo central na kosomba biloko na nga awa na Kinshasa mais toye awa vraiment ça ne va pas tala banda toyaki tosomba biloko donc tozozwa biloko te bamama bazopimela biso babiloko mpo dollar emati na ndenge ni bapimela biloko mais bango mpe bazoteka biloko na bango dollar eza cher moye mpe biso tozosuki babiloko eza te azotia chapate moko 20 000 so nga na 5 000 na kosomba ndeni donc yo oza coopérant ya bachaussure bachaussure nauti Congo central nazalaka na bakongo donc yo ozalaka na bakongo oyo osala nde cope ndewa na kini naye kosomba biloko nazonga oteka ngo kaka na kati ya kini awa te na koteka yango na Congo central ozoloba ndenge nini par rapport ya vente otekaki année passée pour la rentrée scolaire na vente oyo bon en tout cas vraiment mama mboka oyo toyebi te soki ube bachange biso tokoma na Brazzaville baya awa na ndenge nini mais tozovivre bien te année passée rentrée scolaire ezalaki nde na batemps oyo tobandi mosala okala ya COP mais tozobénéficie te bacommerçant mosusu basala bacope na bapays mosusu na baage na biso babato mo bazala mituka mpe mwa baterrain moko mpe quelque part mais biso tozosouffrir banda tobanda mosala rien dollar se komataka bon sikoyo mokolo nini okosomba ata mwa lokola ketch ata mwa demi terrain po dollar likolo po tobandi mosala kala ozolobani mpo na makambo ya gouvernement na biso ndenge ezobimaka te bon makambo ya gouvernement oyo en tout cas mama nakoloba kaka boye soki totaleli mpe bango na biso donc ça ne va pas topesaka na maboko ya Nzambe ye moko atalaka mokili na ye mpo balobaki soki batie oyo kote ekokoma bien bon balongoli oyo batie oyo mawa kaka toujours kaka passe donc lifelo mpena balobaka lifelo nde yango en tout cas vraiment merci mokolo malamu merci vraiment ndeko bonjour maman bonjour ok maman tokuti oyo na kati ya liboso ya magasin na oyo toyeba année passée na année oyo na année oyo toza oyo vente nini ezalaki mpena malamu année oyo en tout cas vraiment échec eza makasi échec ezali total tozoteka te okoki kopesa mama kechi 8500 kakola mama moya kakola kechi eza te tozoteka te basaka bana yango oyo sac oyo ato te sac 9000 francs mama azokoko kakola te donc tozomona pasi dollar ezaka likolo awa na wenze dollar au moins baoya biso dollar bakomi dollar 65 mais okena magasin kuna dollar 170 au juste eza nini tozo bakonte ba Minerval awa elobi ngai yeyo o Minerval ekokita mais ba classe ekosala ofele ya primaire eloko moko tosomona eza alobaki ba classe ezala ofele mais gouvernement lobaki yango président baki bakokitisa Minerval mpona bana ya classe école privée ou école l'état ezala l'état ezala privé bakitisa ti mpo tozokoka te okoya banda ntongo boye mpona koteka pasi kolia pasi mais tozovivre ndenge nini en tant que yo mama ozoloba nini mpona likambo ya ndenge gouvernement ezobima te na ndenge dollar ekitaka te etanke ngai mama nalobi lokola mokonzi na biso président Félix Tshisekedi azwi pouvoir wana asala nyonso etanke président tozovivre kitoko te bana kotanga eza pasi université kutu koloba te ozomona donc kolia pasi donc social na biso eza pasi base eza nde na social soki eza malamu te makambo nyonso ezalaka pasi koteka eza te banda ntongo nga mama mobimba mona na fandaka musika na changu nateki 3000 francs ezoloba na chako sango nazobondela client apianga ata 5000 azolinga te
sikoyo tokovivre ndenge nini tokovivre ndenge nini yango te asala makasi mpona mboka na biso tolobaki mwana mboka te mwana mboka zwi bokonzi bongo sikoyo tokoseka te asali baso de mouton kuna na changu me na changu tozonyokwama mama nga mpona longa gambela ana nakende changu na odepense 3500 na ndenge nini ntango ozwi a demi terrain tokeka ba demi terrain ozwi na nini mpo koma na pomme à tête 1000 francs. Aujourd'hui 1000 francs la pomme à tête pour comme la quartier 1 1000 francs, 2000 francs. Tant comme la quartier 1 pour comme la Pascal 1000 francs. Boye bisanga siko. Ngala na mokali ale tant kitana sous moi ba 3 pignolo comme la mokali 300 francs par jour. Donc match à ma bé. En tout cas merci maman mokolo malam. Mbote papa? Ah mbote maman. Papa to kutu na kati ya marché Gambela. Ozo sala musala nini aw? On a un marché na yaki de passage. Et on peut avoir un biloko pour aller bander et évoluer pour ma maman classe. Et on a eu la kotoyo. Et on a sengi tout le monde maman barolé la mingi partout les gars barolé là. Et on a sengi bateau barotia bakal. Batika bakal misala évoluer. Batika fatia évoluer na misala to évoluer nango. Bato baza la JTT to za la union pour to tonga mboka o. Ceux qui ont bazapar moi to tonga Congo ezate. Bandoki oyo ya 12 belo na oyo ya 6 belo bazala musika topoto travailler bien mboke kene malamu tala peuple nenga zokolela rentrée scolaire ambolo baki gratuit yango peuple aso c'est là ba mu pepe bakanga motema te basango c'était liboso na ko betela ba mupe numéro 1 bayoka na population to souffrir ming soki 5 ans 52 ans la souffrance yango to sengi souffrance ici là peuple s'est trouvé enseignement bamoupe le roi temps ils ont couché au luka moyen pour réduire minerval ils attendent moins moyenne au mususu à l'état ils allont faire après ne wana to bané to solo là pour la retia makambo za l'encours pour peuple souffrir ming. En tout cas merci papa mokolo malamu pona. Merci ming maman na sepeli ming na bino. Merci papa. Bonzamba sunga bino. Bonjour mon frère. Bonjour. OK to kutu na kati ya marché Gambela. Kopini yo salara a. Oh biso teka bilamba to kata bilamba ballon awa na marché Gambela. Toyeba année passée rentrée scolaire ezalaka mabe to ezalaka malam parce que année au peut mona bato ba boucher ba mamba la trop en tant que jeune coopérant na kati ya Gambela zolo bani pour la rentrée scolaire année. Bon année vraiment tout moi il y a ça ne va pas. Année écoulée za ki ndenge moko année au peut moi le dati to comme dans les 21 et to sentara pena ngoma moko ya bato vraiment senti que no bato ba yei et belé vraiment senti que no zote ko tremi ko ça pas même 30 minutes na kitité aux autres mon client ya coach à sommer mais pour le moment on vend à 3 heures d'état 3 clients baillé mon ka sombi mi balé ba sombi te baleki que ça ni faut ça gouvernement to ba parents kaka non ils a foutu gouvernement na ndenge ni bazo foutu bato régulièrement te so bato ba foutu ma salaire régulièrement bon ils en circulation au moment que non bato pe ba kozana ba mbongo ba koya na marché bazo somba bino pe ba oboke somba biloko bozo te ka bo sentir que non vie est normale. Comme il faut que régulièrement, la circulation, rien ne marche. Tu passes, n'a pas. Oya obimi nandaku, bana ba yebi ke no papa kete ka mama kete ko zonga nandako e lokote. Ba monika ke mama ye ba yeko tuna ba nyongo. Or oteki no e lokote mais oya ki koteka. Ba ticket, ba taxi mambo tout ça dans. Ça ne va pas, il faut que le gouvernement a conscience abando futara bato. Ça la ateza na moya mingi te mais ba futa mara régulièrement de façon que non bon en la circulation. De façon que bon en la circulation. Bon en circulation te bato barote kate de bandonyo comme du jour au jour. Alors c'est pas vraiment bon. En tout cas vraiment merci mokolo malam vraiment. Mbote mama, mbote papa. Mama to kutu na kati ya marché Gambela, to ntoyeba. Rentrée scolaire ya année passée na année oni eza vraiment malam. O année passée oliwa. Oliwa. O eloko ezate yaya. Souffrance côté kezate. Dola eza komata ça 70. À compte yaya. Gouvernement ezoki makambo ezosimbaka te. Siko to suka wapi? Rentrée yangoyo. Côté kezate bakila bakota wenzete mbonge ezate. Dola eza cher. Ça 70. Est-ce qu'il faut un gouvernement? Il faut que ya ba ndenge mbongo ezo circuler te. Mbongo ezo circuler te yaya. Mbongo ezo circuler te. Mbongo sikende ni gouvernement ezo kita ezo marché te bo mo kita ndeni. La faute à gouvernement. OK, merci maman mokolo mala mpona yo. Merci. Mbote mama, mbote mama. Mama toya na kati ya esika no ko sala rakopte ntoyeba. Rentrée scolaire ya année passée na année oni eza malam. Mama.
eza passe mingi rentrée scolaire oyo elekaki mwa moke kutu par rapport à rentrée mbala tobimisi bilo bazosomba te tobimisi bilo tozoteka te tozoyeba te biso tokosalela bana rentrée scolaire ndenge nini tozoyeba te so tokosuka wapi biso toza na bana 5-6 bozotangisa bango bon sikoyo tokosala ndeni dollar ezomata kaka makambo ezosimba te sikoyo bango bato yango bakonzi yango mpo na peuple congolais bango bazoloba nini bango baza na ntina peuple congolais te paso peuple congolais azosouffrir tozoya banda toyende na zabo ya banda na bimisi kecha bazoteka te bon sikoyo biso tokosalela bana ndenge nini tokovivre ndenge nini na mboka oyo likambo koloba eza te bozotala biso kaka boye bamikonzi batia bino na liboso na mpona biso ezala na ntango ya kala ezala na ntango ya lelo batia bino wana mpona biso me bino boza kuna liboso mpona biso pourquoi bozokotika peuple congolais asouffrir makasi boye est ce que bino bozomona peuple congolais place oyo azokende bozomona te bosunga biso toza na pasi ezokende makasi pasi eza makasi bosunga biso pasi ko baza na poto ozoyisa bango ni mpo bayoka na minute oyo bandeko baza na poto bango na tokoloba nini po biso peuple congolais akomi lokwa aza mwana etike aza na epesu na ntina moko te po eza na batelevizio tozotala place nyonso tu tozomona peuple congolais azosouffrir na façon nyonso tu mais tozokende nayebi te soki tokende kaka todina ya libulu mpo bakonzi baza lisu na ntina na biso te eza bato ya poto baza lisu na ntina na biso te bapeuple congolais toza bato tozovivre lokwa na mboka na biso te eza nini ogis eza nini eza pasi et ça passe. En tout cas, maman, merci Mokolo Mala, merci vraiment. Merci. Mbote maman. Mbote maman. Okay, maman, to kutu on a kati ya marché na yo marché Gambelozo teka tonto yeba. Année passée rentrée scolaire zalaka malamu to ezaki mabe. Bon, année scolaire ya année passée ezalaki penza malamu te. Ndenge nini? Bongo kaka oyo ndepi ande tata mwasa ba rentrée. Bazo somba ta ko somba te. Motolo bani mbongo ezo circuler te tondeni. Mbongo ezate passe le kitande biloke vandi. Ba pongi sote kuna na ngambo tande ba mama balali lo passe ya ko sakana te. Tozote nini ozolo bani pour la rentrée scolaire o. Zana posa ba futa ba papa po biso pe toteka. Mbongo ezo circuler te tozo souffrir. Siko to ya osala ni to futa bana ba compte ndenge nini. Catholique azala posa to futela bana Minerva toko futa ndenge nini les deux il faut bana baba na classe bobiso toko tangisa bango ndenge nini ba biloko bazo somba te kuna pe ba masabi to futa papa lo baki classe ofele classe ango ofele tozo mona te ba fungoli biso ba biro to kendo futa ba compte ba $300 mais classe ango ofele za wapi. En tout cas, vraiment, merci vraiment, Mokolo Malam Pona. Merci, maman. Mbote maman. Mbote maman. Tonto yeba, année passée, année oyo, 21 ans malam pour la rentrée scolaire. Ano kunele kaki, ano matro. Andengeni. Côté gezate. Na ebite c'est le gouvernement ko ne yakima passa mais gouvernement matro. Côté gezate. Boba kilia to tchele loko 5000 ata loko 5 ba ko somba te ba lo ba zana mbongo te mais ba promettre biso ba lobby ba classe a fele ezali classe a fele tozo e bate ya letu ba ya privé classe catholique ba ba pesa ka l'état mais bato ya privé ba biso ba futa mbongo parce que les catholiques za letu ba ya privé biso pa avant ti ezate ata 5 ba pesa kete za passe ya otongi to tout classe à l'état ba accepte place ezali o ba fele to ke no coach bana pa bana ba lukama ko tanga donc so luke école ofele nege facha lobaki ba promettre ki biso école ofele ezali classe yango po fele to so e bate so eza wapi tongi to bana no place école ofele za ba mama ba so loba mama no so maka kita 5000 pona classe ba bi ofele to tu na mama kato ofele la commune nini yango tongi to ba kate ano yaki ya sima ezaki nango mo passable mais ano yo mawa trop gouvernement ngo to yebite soki eza ndenge ni moto lo babele ezate bango moko ba comprendre to leli ngolo nzambe kitela bango eloko ezate ano yo zero mokela libata moyo mama moyawo di kambodela ne mama dele ye mapa ofukutano efula gouvernement atalela biso likambo oyo dollar bande banta ezoye banate ata tambo to somba e madango ngane weko yosonjeka bénéfice bu transport lene tambe na pa dawe amba ho mala no gambela to ko mo kinga sani
paga we ko futi 1000 francs 2000 da to ko ma kinga sani kolo ya pinju danja engo kana nde bu te ko mena pa gouvernement atende di kambone wo ma so ambo shila chela AVC so wa mama to vo ana wambo chikala wa di chike wa to shege di kamboda pamboleka we mendala pa milo kama kanga kuma sama lola tanu wele la wa AVC apa miche bambo to chika wa mato che wa veve cho lo di kamboda lo seno amboleka wolo mala wa gouvernement to je imba wa to holoye dollar wato holoye transport kele te ha kona shosena puisque te ko mena pa kala sayana ana mayelela so ayonga ngandi ana ngo ayo kome paka lo niveau kengo mayela mbo kome paka lo niveau kato anwa keke kanda chi atondo shinyando ko na la homba mbeko kanda kokoma otolela mayele da kamba mbo ka kenelu shilukina cheka kimike so Ewanja mi moyo mama moyo. Mbote mama. Mbote mama. Mbote mama tontoyeba année passée rentrée scolaire ezalaki malamu to ezalaki mabe. Bon par rapport à année passée na siko année passée ezalaki ça va hein siko penza to kokate to ebite entrée za to ezate. Donc to mona ta mouvement morte. Ba papa ba futa mate et mouvement esala mate. Kosolo ba eza faute ya gouvernement to kaka mbongo ezate. Mbongo ezate bato comme si combien de mois payé mbongo ezate ba bana ba zo en classe ndeni ba compte pay to sa ndeni mois ezate ko teka pe ezate ba copie ezate to sa ndeni o ba zo ba classe ba bana ba zo ka bon ba uniforme bon ba kai mois ezate. OK, merci maman mokolo malamu pona yo. Bonjour vieux Pichen. Ah, bonjour petite sœur, bonjour. Okay, vieux Pichen to yeba. Rentrée scolaire année passée na année oni eza vraiment malam. Bon, année passée eza moi malam mais anoyo souffrance puisque mbongo ya te ba client bazo somba biloko te ya moi passivement na kati wana. Grand star oh salam combo na kati ya marché Gambela. Ouais, babi otesa ki na kati ya Congo ezande yo vieux Pichen obetaka ba argent solo ba nini eza faute ya gouvernement to kaka ba mbongo ezo circuler te. Bon biso to na besoin gouvernement bima. So gouvernement bimi de mbongo ekotambola mais pona sikoto ozona faute gouvernement pona ebimité ya mo biso ba peuple tona méchant to li gouvernement bima so gouvernement bimi to moni mbongo ebimi ba mo ya osombelanga ponga na tekaka biloko minene otesa kin ba mo osombelanga ba biloko minene na omona ma ça va ngapeta no na classe na futeli ba koko na classe puisque bana dia ba sisa ba chiki sikonde pona futela bana classe do esenge fo mbongo ekota ba client ba osomba ba argent après biso to comment fouta classe ya on a besoin gouvernement bima. En tout cas merci beaucoup de vos communes na staff na ngai otesa kin na teka argent na teka or na besoin gouvernement bima puisque mbongo ekota na kata marché tande to fandi tabande ba fa na marché alko ba lali do ba lali puisque mbongo yate. Mais ceux qui gouvernement bimi mbongo bimi na circulation au monde que biso be to teki to ko foutre là-bas na chic. En tout cas merci Velanga Pichen mokolo malamu vraiment merci. Bino boyokele ba mama na biso ba lobi baleli awa toza na commune ya Kasavubu précisément na marché Gambela na entrée ya sport. Ba mama na biso batekaka ba uniforme ba lobi ba mama na ngane ti ba soise moi si Angola moi sa papa Edo la perle noire a palol malgré aboya ka micro ba lobi ba copine ba lobi nazala minga koloba te mama mimi mama papa lobi. En tout cas ma gouvernement tela biso likambo yo olobaki kelasi eza obe ofele minerva les hommes mata o bayoki o mama bana poto bayoki yo maître John en tout cas vraiment yoki. Je remercie vraiment Jésus-Christ de Nazareth où a permettait qui est loko et kaboé grâce na yon zambalola. Merci na maître John Molonga na maman langa Micheline. Et je remercie aussi ceux qui étaient derrière la caméra la mensala kobenga et Billy Monde donc yemta simba kete et monsieur le kakitoko. Na bino ba bolinga ranga na bolinga ranga te ngala linga ka bino mingi zambalola pambola bino. Tokutani à la prochaine occasion. Bye.